Zoka dima pour la nuit au salon de l'émission à Marabatou, au salon de l'émission à Marabafazé, au salon de l'émission au salon de pourquoi pas conseiller l'émission Mako Boyke. Basi oyo bakokana mbeto te na bino, ngana bakokana ngaite, na bifana bengisa. Mutu oyo, vraiment akwaseni lelo leso ya mbeto, akopesa ba position oyo esengaki ba mama bazala satisfait. Tout ça pour na Saratole, la sexy pour na lelo photo bengi la sexy pour na lelo asa kopesa cours, asa kwaseni ndenge nini mwasi akozala mbeto, ndenge nini mwasi akosepelisa mobali na ye. Donc ape na yiba kiti na zo na cours ango zo kotanga kala lelo. Donc cours ya mbeto babi Saratole asa déjà na biso. Bonjour Saratole. Bonjour Kadima ou Kadima. Boni c'est les micros les pilotes au monde en atteint malgré ma voyage mais boni voyage l'équipe bien. Ouais voyage l'équipe bien na ngolo nzambe. Na iti musala peso na mo. Babi na braza kuna leçon zo pesa biso leçon na monde ya connexion pesa mo déjà au skoyeli biso bilo basi. Na ipse bango ke toza biso na ba capacité nyonso na fimbo na fimbo. Ezara ba mission culturelle te quoi. Bato sopene baza wana bande on a biso basi. Pas mes balles bazara na besoin balanda pe moi les somo maté ya moko boye ko édifier bango neti o itali maramba ba couple on comprend que le bela plus mingi makambu ya musique sala kezongaki mais awa ce que tout le ma solo. En tout cas merci na balandinyo so na ba fanatique na nganyo so ba abonné nanga et nazomona ba message na bino ba appel na bino nazo recevoir ngo. Sauf que Nazawana n'a mega quoi éclaircir un peu. Bablo Mousseza au Batama. De 1. Ken Piana obimisi malobolobike na yaka kosengayo visibilité. C'est archi faux Ken Piana. Nabimisa image à liboso na ba photo tokanga. Tant na yaka pachu RFI abenganga tout ça l'émission. Na ça l'émission na pachu RFI deuxième fois yo mo benga tout ça une émission et puis on proposer ngotuni ngo sala na site nini. Na répondre yo na ça na site à Congo mokilabi mais oza reconnu kuna te. Est-ce que okoki koya na ko travailler awa te kuna visibilité eza penza te. Na ebisonga bi OK problème eza te na bando sala kuna na bando sala awa. Première émission tant boyambi ngai na fimbu et créanga moi ba problème kuna sala ke na stopper kuna na tikali na fimbu. C'est vrai oui na sala émission te na fimbu onga na yamba mutu te parce que boyamba na rabino na bino na yamba pe mutu te parce que na boya kokota na ba polémique ba journaliste non nyonso za na bango bayamba banani. Ezalaka bino na bino. Oya fingi wa répondre. Yo kuna cha miko répondre. Na tikala ko sala émission na yamba mutu te. Na sala émission moko na gaz mawete. Ekota na problème. Mais émission o eza sala manasi mezaki na ba mafinga. Oweleli okotisi. Ken. Yo ko sala nyonso pozwa vie o gagner mbongo. Batu batala yo kotisa mbongo. Sans ko finga na polémique yo salaka. Yebisanga na penda bakangi YouTube yo lelo yo Ken Piana so bakangi YouTube osala musala nini nga sala bemission na film te oui okosi te nazaki engagé te na film oui okosi te mais il faut ndima ba vérité nga nazoloba nga na yaka oluka musala pano te na ko luka visibilité na osana nango nini bino nde bato boluka ba visibilité bo pesa ba famille na bino ba griffe ngata musu na na le cheka famille nanga parce que famille nanga nyonso bazwazwa bayayai babwaka bango batu tout babwaka bango ko banda na papa et puis babando bwaka bango lelo te tous les musiciens. C'est tout à fait normal. Bino bosala ba base bosala nyonso ka po oyebana osala kombo mokile yeba yo. Nga na yako luka vue te, na yako luka visibilité te na osala ngoni. Na mutali boso te oso lelo ba bwaka ngande ekoningisa famille te.
babwaka batu tu ba liboso na nga babwaka bango parce nga libanga epa nango monte ke epeze te to baye banga ke sara to la yo wane monte ke epeze nango te Ken Piana tango ozoloba makambo koloba te po miso batu bavandi wana bazotala ozoloba bana ka oluka musala pa na yo osisi po lobi nga naye koboya musala naye koboya makambo ya kofingaka batu bobandi guerre na Jael Show zongisa boye sala boye lekisa boye nalingi kokota kutu makambo wana te nga na kosala ranki na mutu nazwa ngo te nga kofinga mutu te ozobanga Jael nga bina obange te nane na prom te donc na kofinge te na boya na nga na bisi c'est comme ça na pesa conception ya émission na nga na ebiso na sala na nga ta kolamba o te na fimbu etala mate fimbu na fimbu a eza plus polémique nga mais polémique nga na okokango te ou soit na sala émission ya sans tabou abi ya proposer nga yo Ken Piano proposer nga obi na nga sala émission ya piscine ndenge fio nani grosse moulure na memaka na piscine na sukola na kaleso na single pesa ye makambo na bi kwa beza salite ndenge wana ngana kesoko na kaleso na soutien po ani c'était si c'est comme ça na sala émission ya sans tabou na zu émission na sala émission ya sans tabou na mona batu Jonathan émission tanga ya tele émission nga kantie kutu ozane sui ya pamba omonisa mwa mipende émission ngo eza nango kitoko te nga na bibo pesa ngo Jires Malela kotsa ngo na wantage zana chela bino video yango oyo zolo bakayaka na conception ya porno comme ça bino batu botala Ken tu mens comme tu respires toi bota na émission wana na silisa émission ya sans tabou total ango même ba mama mikolo basala émission sans tabou na préféré na sala émission sans tabou ke na kendo sala buzz na mobile muninga na ngepi na komisa buzz wana ya solo là je peux pas ba buzz a salité ya kofinga batu kofinga ba musicien wana nga na kosala ngote émission sans tabou eza conseil ozo apporter tout le monde eza porno te kotanga eza bien na moni nze bozo sa confusion émission sans tabou na porno c'est comme si oyebi film a porno te donc mokili eza wana etala troisièmement nga na ko diembela yo te banda lelo ti lobi Ken Piano kombo na bino ya famille eya na griffe te vous comprendre soki yo moko tie bakasete bando yoka batola yo amuta vérification ti vérifie nanu luka na ovérifie na tola famille yango nayeba ngo nanu Ken ekoma te ozo comprendre ekokoma ata moke te donc nani eloko odiembela pa na yo te to na diembela o succès soko odiembela ngane na ngana bando finga yo muto bandi ko finga nga donc yo ndo bandi ko diembela nga ngana fingi yo te osale émission na Frank Stema zo tuno ba question mususu yo zozongise makambo mususu siko ngana oluka na diembela pona zwani Pascaline kanga mobile na Ken Piana yango angoyo yango bino boko sala nyonso po bakombo na bino yeba na ba famille na bino yeba na bamona o danger bamona sopende nini ngai bato a danger bazaza de na famille donc na tina na koma danger te bino nde boko bomata mutu ka pozwa succès ozwa na ba vie batala yo nga ko sala ngote alors na temps wana te ya koloba ke nazo diembela mutu to nazo loba na mutu po bachanga ka pona luka succès na temps ya succès te je suis désolé mais na mingi oloba te nga kofinga pende ya cop te ya cop na nga te mais Ken Piano ngana yo tokutana ngana yo tokutana maloba na olinga na loba na oloba ngote ekokangisa nga pe un jour mais tokutana awa kaka na mokili merci ozomi benga responsable père de famille éducation nino edikaka bana na Ken Piano ndengo finga batu na internet et puis YouTube etikala o edikaka bana no ndenge ni
Et puis moi si na tolera ka oti ofinga ko so na bana basi ndenge ni, moi ça m'étonne franchement. Izolekela nga ça me dépasse. Ofinga batu ndenge ni, elekela nga na yebite sko bandako. So moi no azofinga opekisaka pe. Est-ce qu'on pekisaka pe? Est-ce qu'on pekisaka pe? Ezokamsanga. Bobeta tolo fali asala fali azongisi nga muta liboso fali nga muta mibale fali nga muta zongisi nga muta lexi nga muta sali nga muta zongisi. Ozobetela ba abonnés tolo. Mais avant comme on a 45 000 abonnés, tu as été avec 0 abonnés. Tu avais 0 abonnés, tu as commencé par 0 abonnés. Au banda ina 0 abonnés, tu as mata. Nyo se bandara par 0. Dans le loco comme il a 45, au bomé là on monte tout dans l'axi monte tout pas na doit comme on a 45 000 abonnés. Et ça obete la tolotin. Et ça normal yo bandi liboso nanga et puis zambiaka. C'est tout à fait normal aux ana babono aux ana ngoana. Obete la ngo tolotin. Bobete la tolo fali a ça langa anniversaire. Ce qui a ça langa voice, ça langa vidéo, a ça langa boye, a zong selinga boye, a pesinga boye, Alexis boye, ngam taliboso to beta na e boye, ngam oh la. C'est tout à fait normal au monde ango étrange. Ngana au monde ango étrange te. N'explique ngo mille fois. Muto zalarana ye na muto zalarana te au vivre na bango différent. Ngaza leki. Ngaza fanatique te ngaza leki et pas fali. Alors que nana ba respect belé na donc net kuto to bando tuta na to beta na ba jewana e simba te poza lora ya dadi to la na biso. Donc aza ya donc natala ke na musika, aza grand frère na solane na ba respect na WhatsApp. Na benga ke toujours ya. Donc naza na tawana te yo solane lora journaliste, c'est tout à fait normal. Ngana leki donc ba respect za non e belé pona fali. Non, solane ka na ba réserve. Tolo ani yo robeta. Tolo ani. Eza lora mwana jibe avai na ndaku abanda komi kanga photo na jiba sala ba snap abete na ngotolo nga jibe c'est mon père na kanga photo na jibe non mutalibanda nda opaniquer jibe. Akanga ne ba photo asala e ba joyeux anniversaire azongisa lekisa. Moi je suis désolé. Ngana na temps ya kwa envier TVT. Nana temps wana te bino batu bo sala ba sacrifice pour oza ba place boza. Moi j'ai pas le temps ya kwa envier TV et puis on envier TV ngo et simba nango ku tata ba pinga musala leo na TV simba nango te. Pona banda ko s'absenter à tout moment. Pona na makam nanga musu na sala et simba kuté. Ba fille na ba garçon. Bongo YouTube so ekanga mi bo suka wapi. Borosuka wapi YouTube penda sore kangami wabite YouTube ekangi. Borosuka wapi. Toso ilelo fali aboyi na yeke non na lingi nanga susta à partir d'aujourd'hui mutalo ba makam nanga te boyna. Borosuka wapi. Après YouTube, vim sous ces athées. Donc oko sala buzz nyonso kokina ko finga mutuka po oko tsa vie na fimbu. Ken piana, ngana opesa na nga ba vite. Na journaliste te kanengolo bara. Na nga na succès te. Na sape na ba vie opeso te pona sarano aller retour ya be mission. Je crois na boy même ko bimselo na nga peze loka suka. Ba peki senge pa mobile na nga na tiki. Na ozwa ka ba video na. Mais sangwe koya. Batu ba comprendre. Ngana atato kutani te sangwe ya kaka. Ngana yo to kutana. Moko sukisa muninga kaka. Toza kaka. Après tout. Bozo travailler en orchestre à grand frère nanga. Ngaza fanatique a falite, binonde boaba fanatique. Et puis bosala ba boulot ana par intérêt. Nga na intérêt moko te ngaza yaya epa nanga sobo solo kana ye awebisa bino wana leki donc naza leki fali akopesa bino eloko moko apesi bino accès me nga pimeli nga ebike na zela mpona leki
comprendre. Donc toi nde mote bino ba journaliste nga na journaliste te bo biango te o bo utolo bango nga na journaliste te. Donc bino bo travaillera epa na biso na lingi na nga ba problème te o eza vidéo na nga suka Ken se respecter zelanga na onde to kuta na face na boyi lisusu deja babandi kobenga ngai na batu ya praise na oyoka bango na oyoka makambo nyonso tu boyebisa ngai lokwa yo se respectaka na yo te nga na yo tukutana Ken nga na yo tokokutana kana kisaso tokokutana vouloir ou pas nga na yo tokutana na biso kaka bosa musala na bino yo mutobi yo ma journaliste ngaku omo te na ngaku yo penza ningo zana po nga dana pia ki o devoir nga bi po nga na tipe yo to na zala jalouse na yo bota nanu pota yo wana ozala ngo ya batu babota nga bafinga nga munene siko munene nga eza normal po na boti de ya bana 3 na bana 3 nga na boti fo na zala na tayo nga na zala ngo poso na zayi boete na nga na bima mupepe koya munene ya rapasi kokonda nde likam koya munene ya rapasi kokonda ya jemuke so na bina sana nga sport na kita na okita na nga mena na nga na bana nga de amisatu yusko tayo ozana ngo wana e ata ya ba mama o ba bota deja mwana na mwana te boti obota kokoma ndeni yo rozuna route bien na koza jalouse no te banda eloti yo bina peki yo de devoir so koksi ba devoir wana na peki yo c'est bon nga saka émission na ndimi nduta na nga na saka émission na atakata single lata na ota single muko mususu ti ata single ata na kiloti na nzoto no wana ozangi trace nduta yo fifisi wana nzoto na ozangi trace nduta je ne pense pas bokendo sala émission bo chat titre na nga nduta eza ya injure te et na mwasi asaboti bana misatu nduta ya normal na zemi na nduta pambe bimaka so ozokwanza nduta ebimi na zemi apamba ti obotaka nduta esaparaître mususu kutu bana lelo kutu bana ba 13 bakomonza na banduta ya produit te eloko te botami naturel ba mibali kutu bazala na nduta nga na oseka bino bozangi eloko ofinga nduta eza nango injure te yo papa Ken Piana zwana okombo na mboka normal tia longola na mpiana ndenga aza Sara tola po mpiana wana ondire nde yango nde ezofulaka otia na okombo na mboka yo Ken Piana nga na temps oswana na yo te yo lokoza journaliste devoir na peso avana swana na yo sala émission moko ya 30 minutes na français après wana sikoyo oyo simba sous micro wana ngana otoko banda débat ya oswana na ba émission ka boye ozwanga te me ngande na yo tokutana te